tant que kanga ba musicien ba beta te musicien yemba vivre na koyemba musicien yemba vivre na ko soma mutu ko soma mamunyo so faire vivre bana na ba vivre na koyemba bino bolingi ba musicien ba beta te comment ba musicien ba vivre mesdames mesdemoiselles et messieurs ba musicien ba responsable ba musicien ba parent ba futara ba parler ba futara mai ba futara courant ba tangisa bana lelo ba boy waze kwa beta na poto ba combattant boy fabrica za beta na poto ba canceller concert ya Wear Ranson lelo bazo bundisa Koffi Olomide pour na concert na le 27 novembre bande ko mise bazana ba famille ba futaka bandaku baza futaka courant mai bazana ba responsabilité et là zo kamusanga ba combattre musique to buka to tumba to zo ba minduki to zo ba masasi na nzoto pour na combat pour to zo ka image tout la ki sa ba congolais ba partout ba combattre ba lela ba combattre ba belaki vaut mieux mbwa ya congolais que étrangers za na mboko na biso. France Télévision. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles téléspectateurs de la 3xW Kin France Télévision. Vous êtes sur Kin France Télévision, votre meilleure chaîne d'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chaîne aux informations en temps réel, jour après jour, vous avez informations nettes et claires. Ceux qui n'ont pas s'abonner, déjà s'abonner déjà à la chaîne Abisso, Kin France Télévision, votre meilleur canal ici. En Afrique d'ici, je suis le vôtre Yannick Wenge, président et journaliste Yannick Wenge. Moto atona ki bonzambe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci na fidélité de confiance. Bobi na kata émission to sur la mobile. Oyo ele kaka na mboka na biso Congo to sourango na kati. Il y a émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a un seul rendez-vous à ne pas manquer. Balobi, Alliance des travailleurs congolais, ATC en cycle, en collaboration avec Maison, la personne du président Mavungu Babi est organisé le 21 Oyo, le 21 Oyo, Babi, le 21 Oyo. Moutazangate le 21 octobre, Balobi. Mutu azangate babi yango sommet time balobi mutu azangate barbecue ya kitoko wapi barbecue ya kitoko place za moko na kata monde arabe bar o ya ba responsable balobi eza kata Tam Square barbecue munene balobi sommet ya yango nde kangi makambo na Tam Square tous wana en tout cas mobimba les amis de monde arabe Cristal Mwambayi balobi mobikisi Patrick Zas procureur balobi communauté unie originale aux alawana babi place bar monde arabe des place makambo na Tam Square bato belé bato malonga bakozawana lokola ba Sandra atosha kozalawana babi mama Deborah Ramazani ya kozalawana Jenny Fioti ya kozala babi Lisa Zoa kozala Miracle Baota kozala Boxel Mulanga kozala pourquoi pas Karine Dougala maman présidente Sila Aigle Jaune Patrick Dubois, Benjamin Kanga Gozalawana animé par DJ Cheribo, Anda Control, ministre et ambiance, tout le monde en a le 21 octobre, impact. Ma idéologie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, on va parler sur l'actualité de tout le monde. Concert, il y a faire rigolo là où tu vas annulé au Fagabeta, Napoto, Vike, combattant, Bakotinda, lettre imperfecture pour. Concert est annulé, tout le monde qui concert il y a Wear Ranson na Zénith et où kozala annulé ba combattant la télémaki bokecho wa télémaki ba bi Kofira kobe werera akobe tate bo mona na saki une mission ba combattant ba menasa ngai awa na kata Afrika ngele pour que na solo la na bi Wear Ranson faga beta obligé fois beta ba combattant ba tomboka ki ba bi wera abetate mais tomoni. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ni pour les musiciens et ni pour les combattants, mais pour ça, mon analyse par rapport à l'actualité. Parce que faire rigolo la Faka Beta après ensemble, moi, il y a ensemble faire rigolo là, Faka Beta, tout ce qu'on appelle concert wana, ezali annulé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Koffi P à Robeta le 21 novembre, tout le monde a attaqué en haut, les combattants ont attaqué en haut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout cela parce que pour les chaînes de l'actualité, il y a un rapport sur l'actualité et les caranambo qu'on a biso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tant que les combattants, tout bandara combat parce que combat banda kala.
ba musicien banda ko beta na bango tango ba komba bandaki ba musicien ba beta et ko sala ba musicien ba koma ko yembela Kabila oyo ba biso ba toto za libanda to mona ndenge ba mboka misusu zana nde mboka na biso zo kende Kabila bebisi mboka Kabila bomi ba Congolais Kabila sali ba mebele oyo biso ba Congolais to za libanda to sepela na ngote yango komba e bandaki. Précisément parce que je suis ici en Afrique du Sud, tout le monde a dit combat et bandak avec un pacte dans l'idéologie. Maman Tchalamona ya awa en tout cas Londres la Moussa va combattre ba pakafeli banani puis à son nom batomboka ne kombe bandaki ndule robeta les susté. Bana Londres ba bengi bana Afrique du Sud mais comment bino mboko zobe ba bondima ba concert rebeta na mboka wana. Boza nini ba combattre ba telemi bana matongi bana Al-Qaïda bataki mama Tchalamona faka beta na buma mama Tchalamona beta malogola mbwa déplace combat et bandaka na kata Afrika ngela parce que na tozaka wa ngai na zaka wa chaîne na biso ezaka na kata Afrika yo to bandaka makambo bandaka combat et banda ya makasi combattant boyandule to mona bata théâtre baya ba ser na biso ba exil pechanga ba domaze banani ba beta mana Cape Town lokola bana ya bitike o bazanga ba parents ba yaka po basa ba te na bango ba innocent ba betama mesdames mesdemoiselles et messieurs ndeto ko mona ba politicien ba ya bu frappe to moni komba e yaka makasi na biso to zaki na Kinshasa to ya to kota to vandi ba o mboka na biso ko bonga pe parce que na Afrique du Sud les Afrique les apototé les Afriques mais comment bande ko ba bongisi bango ba bongisa boyi pourquoi pas Congo pesa la boyi nde biso ba yaniki wongi to koma ko pesa ba combattant tamba ya ba le kan mission na biso ba le kan mission ba s'exprimer ba la kisa mécontent na bango nde baza mécontent par rapport ya mboka na biso neza ko kende za mboka na bango bande ko ba tomboka ki concert ezaki susté toti ko mona après battant Joseph Kabila atiki pouvoir tobité biso to bana ko ba to sa combat to lobi vaut mieux atambwa ya Congolais aza na mutu ya mboka na biso na présidence ya mboka na biso que étranger Congolais fungola misu to fungola misu tout cas to betela ngo c'était to lobaka ngo vraiment que non vaut mieux atamu selekete mais à Congolais qui est étranger que Kabila tout ça déterminer tous les combattants parce que moi aussi je suis combattant parce que to bunda to kena ba aéroport to kena ba parler ba ambassade to buka to tumba to zo ba minduki to zo ba masasi na nzoto pour na combat pour to zo ka image tout la ki sa ba Congolais ba partout ba combattant ba lela ba combattant ba belaki vaut mieux mbwa ya Congolais que étrangers za na mboko na biso. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout comme on a Félix Tshisekedi un Congolais a eu pouvoir, Félix Tshisekedi a eu pouvoir dans mboka na biso. A commis ko diriger mboka na biso. Croyez que combat est aussi là, combat est silaté. Parce que tolingaki muto aza na tête ya mboka na biso longwa. Croyant que combat est aussi là, combat est silaté. Bandumusu bakoloba Kabila ko sala na président Fachi jusqu'aujourd'hui. Kabila sala kana président Fachi jusqu'au lelo azo diriger mboka. Tomoni ba sodo azaki na bango ba longwe. Tomoni ba mususu tomoni ba assemblée ko iba sene ko ya. Mais ba combattant bazon di marate. Alors to senga pour ko na ke ba musicien, to senga président Fachi otala ka biso. Kangela biso no Kabila wana parce que kozala ya Kabila na Kinshasa ezosala ke bandeko ba musicien mususu ba vivre te ba lesa bana te parce que ba combattant ba boyi ko ba beta libanda malgré ici mais des gens beti qui toko impact na idéologie mais des gens beti concert na biso des concerts awa na bité ba musicien bo na bino parce que awa concert ko betama impact na idéologie pour ça fachi comme yo kanga Kabila o tchaino na kasho na tangi kombo pour bande ko ba musicien ba congolais ba za la libre ba beta libanda parce que balobi président Fachi a travaillé toujours dans Kabila na une place ya ba musicien ba responsable ba musicien ba parents ba futaka ba parler ba futaka mai ba futaka courant ba tangi sarabana lelo ba boyi waze ko beta na poto ba combattant boyi
Fabriga Zabeta na poto ba canceller concert ya Weranson lelo bazo bundisa Koffi Olomide pour na concert na le 27 novembre bande wa mise bazana ba famille ba futaka bandaku baza futaka courant mai bazana ba responsabilité et là zo kamusanga ba combattre musique ya ba fali ba Koffi ba fere ba nani ebetaka bobetaka yango. Les musiciens musu bazaka na poto wana ya interpréter kana yeka Koffi aller la ngombonga vivre na wasala raté à part ba mbongo bana ya sala na été il faut ya interpréter tout le monde en Afrique na Afrique du Sud musicien mo faut interpréter héritier watanabe ya ba robamba mbongo wana yango wana azo faire vivre parce que biso tozaka libanda mais tant où yo aux musiciens aux appelés combattants ozo ko interpréter nzembo baninga ozo na baninga ba obeta te mais yo futa pe droit de terre ba nzembo na yo beta na ba wana te ozo satan na moni to yongo to ba ki combat ekota na ki motema abe pe kota na ki tribalisme nzembo muninga vomi obeta ngona ba babambi mbongo oyembe nkomo yemba lokola ye oyembe ngo babambi mbongo mais yo moko lingi mukolo nzembo na obeta te. Tu vois, mon Koffi Olomide n'a lobby à Sora, tu m'as belé. Mais Boketu, il est toujours déterminé qu'il nous le bétaté. Weranson, Bomona, Pagi Bato, Memana Poto, pour le concert, Bato, Bazana, ma famille, Bato, Bazana, Makambo, belé, Bato, le concert, ils allaient annihiler. Ma famille a Bato, Missou va dépasser à Balar, Nabango. On a un système à Bangoulou, parfois famille va le pont, va passer ensemble, mais des personnes on a poton des alars. Va combattre à poto jalousie et les cas bango. Ça la combat na jalousie. Merci beaucoup de Wafou d'ici, va combattre tout combat ici dans la Afrique engagée. Va combattre, va comprendre que combat on a un sentiment enzoto. Comment il y a un tribalisme, tout le monde met des choses bêtises, impact d'idéologie, sentir, avec impact d'idéologie. Concert l'équipe très bien. Bande on a besoin de Al-Qaïda va comprendre que combat évident, bana mai mona mboka congolais bomonaka pe a son nom pakafeli na yamba ye na émission na biso na yamba pakafeli na bande ko Al-Qaïda to solo là. Que combat ici là par Philippe à son nom aza icône ya combat na mboko malgré akufa tika biso nzoto lepe makimia matika likamwa lui mona mboko azui pouvoir combat ici abuo pia tango bozo kanga ba musicien ba beta te musicien yemba vivre na koyemba musicien yemba a vivre na ko asoma mutu ko asoma mamunyo so faire vivre bana na eba vivre na koyemba bino bolingi ba musicien ba te comment ba musicien va vivre mesdames mesdemoiselles et messieurs musicien va vivre comment or que musicien pour beta il faut pas vivre il faut abeta monsieur bande ko la biso bande ko combat to meka mpe ko bongisa totika ki combat na ki fanatisme totika ki combat na makambo na ba idée moko boza bien té mesdames mesdemoiselles et messieurs merci pour votre fidélité vous avez belé votre émission la biso votre émission est rapportée par Wabino Yannick Wenge na plateau la biso merci na confiance et fidélité au s'abonner na nous tende onanga pardon please s'abonner parce que to yesiko na makambo to bandi makambo siko avec un parc d'idéologie parce que King Force télévision chaîne d'actualité chaîne yaba congolais ba diaspora vous aura partout autant biso merci na fidélité et confiance balobi événement à moko le 21 octobre à 17h dans 4e monde arabe alliance des travailleurs congolais ATC en cycle en collaboration avec la maison La Percée de président Patrick Mavungu Walobi sommet time barbecue impact na idéologie animé par DJ Cheribo en contrôle pourquoi pas sponsorisé par Mohamed Moleka yango ratarate hein Walobi bato belé ba rozala ba vrai chéri ba Sila Aigle jeune ba rozala ba Karine Dougala maman président rozala Patrick Idoubois Benjamin
Kanga Rosala, babi Sandra Atosha Arosala, babi Maman Deborah Ramazani, vraiment quoi. Jenny Fioti, Barosala, évidemment, les impacts, le babi jeudi le 21, Moutou Azangate, Alliance des travailleurs congolais, ATC en cycle en collaboration avec Maison La Percée des présidents Patrick Mavungu, Sali Barbeki, Moro le 21 octobre, oh, la rati ya Tam Square, babi monde arabe, Nde Makambu, monde arabe, impact, na idéologie, Bozala, babi sommet, Sam Barbeki, impact, Wapi, balobi les amis du monde arabe, événements à Moko, Tozalawana, et ça le 21 avec impact, l'idéologie. C'était là votre humble serviteur Yannick Wenge, Motoatona, Kibonsambe, Bisso, Soyez souté Mawatro. Merci pour votre fidélité, vous avez belé. Côté la Bisso, s'abonner, aimer, partager vidéo pour toyer toujours l'information. Ça dit toyer ma bé, toyer avec toute l'énergie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Queen France Télévision.